Ça fait presque 30 minutes ambulance et Kangami Awa. C'est méchant quand même, hein. C'est méchant. Bon, l'équipe ambulance. Tiens, là, on pousse à la lissoussou. Mais bon, l'équipe ambulance, ça, là, on a son kumba kiti penda. Bon, yokate. Oui, mais bon, on va y mettre une ambulance. C'est là, on a akangi sunzela. C'est méchant vraiment, c'est méchant. Oh. Tala chauffeur a quitté pendant que pardon parce que yoka kututé. Tala chauffeur a parce que l'on salaté. Tozali e wana quartier badara na commune Ntsele. Ndako bomoni boye eza centre de santé. Yangonde servaka population akwa o nyonso pona kozwa ba soin soki babeli. Kasi eta centre yango ya koloba mbanga pasi bino moko botala. Awa libanda tandi ba service kaka ndenge bomoni ba pédiatrie, ba laboratoire, CPN et CPS, pharmacie, gynéco, nyonso batandi awa kasi tokoti na kati mawa mingi. Totikali komona mbetu te depuis tokoti. Na quartier badara na commune Ntsele. Ndako bomoni boye eza centre de santé. Yangonde servaka population akwa o nyonso pona kozwa ba soin soki babeli. Kasi eta centre yango ya koloba mbanga pasi bino moko botala. Awa libanda tandi ba service kaka ndenge bomoni ba pédiatrie, ba laboratoire, CPN et CPS, pharmacie, gynéco, nyonso batandi awa kasi tokoti na kati mawa mingi. Totikali komona mbetu te depuis tokoti. Awa na sala soin table bomoni tokuti ni tonga ni kisi ni nini. Ebongo pharmacie de bokaloka bomoni. Donc eloko te na kati nyonso bakomi libanda eza na onka bikomela mwanza. Kasi na kati eloko te. Totala na seboe tomoni cantine oyo batelaka ba déchets soki mutazwi soin. Kasi ta cantine yango mami awa izolakisa kaka soko ye na maladi mususu olokoti pe maladi mususu kaka awa obima tobimi libanda tomoni lave main kasi eta ya cantine oyo ya lave main enzuluka nango na mupandi toboka misuboe tomoni toilette kasi toilette yango batonga na basaki tokoti na kati ye mame tala na kati somo système ka ya coup direct mais awa soki omekika kosala erreur to pe mutu po akoti awa risque eza makasi akoki kodinda na kati awa ozwa ide te bakonzi ya mboka ministre ya santé eske bozalaka kaka po eta ya centre de santé oyo na badawa eza pasi po mutu akoki koya na maladi na ye mosusu azongi na maladi na ye mosusu kisi na kati eza te kasi bakonzi botala kabwe boluka no solution ya bacentre de santé oyo po mutu akoki kokufa mpe ka lokwa bagene ya kitoko te ndeko bozali komona fandi boye na coin akonga mibile namba jaune bino bokasala misusu azokima moi tete azali ya kokufa s'il vous plaît réalité yango yo awa tozali na masine na Petro Congo nde bozomona bien lipa na ye na kwa linga melati donc nde bozomona bazanga place ya kofanda akoma ofanda na kwa bande kwa quartier bayaka basunga mwa muke balala bala mukabe ndeko cadaver la police ye wana ezali kosala mwa banquette ndenge ezalaka yoko communication lelo eza 5e jour na ye awa oyebi ete
sikoyo omoni ye lokola moleki na nzela sikoyo amatani awa topesi balipa na baji énergie alie sikoyo toyebi te apemi soki azali makasi akokemi akei te azalaki na makasi te ata moto akosula ye azalaki te nde omoni akufi boye naza no identifie mikati ni kwa donc abalibi te aza famille te ni famille babaliki te komona boye esali pasi makasi po population eza komituna ndeko famille ezalaka wapi nzela okende okoluka nzela mpona masina okoleka te mama na botanga okoleka te nde biso tomona pasi o mpona yo biso tobengani kabila yo boyi soko vai na mboka oyo lobela biso toa bakongole te yokomonisa biso pasi ta mpona ni peuple dabaroko yango oyo ovani na poto ozoteka bachamo na yo oye na Kinshasa président boniko boni boye eza nini yango eza nini yo toyaka kotika ya biso toyaka kotika na Kinshasa biso toyaka kotika yo ta toyaka kotika bana na yo ta bana no bayebani ta biso toniokamaka yo kuna oyaka munene bana na yo olala boye pongi ya bakongole bazoba biso bazoba na yo ngala za gonome nasala la pisciculture 2023 niat papa lia na yo René na yo sala kokima okobosa natali papa na ebite bon Brazil za pona chango olega te olegela awa tokobuka pona totanza bugule tona kanda boye bato ala kanda apisi na bandeko balobaki yo demanda na fufuni na lipa nini demanda eke bana soki oboyi to yakuna eke bana na quartier ennemi na biso na minute eza muluba foto omona bino baza bandeko na musuni na manière oyo bato babizwaka nango baza nango te balubaka bandeko na biso na musuni na sikoyo konyoka moto onyokama bango mutu samemi si pakazi na mutu nazo kumisa fati beto ozandoki te alingala sepela nayo yo zo nyokama fati yo tanga poteka ji ya foni ba fati mitema mabe yango tour oyo soki ba yo 500 francs na bango 1000 francs na bango okosala nini okolia ya biso obe koloba okolia yango na tokokote bango yango bana nulis basayo ça fait presque 30 minutes ambulance ekangami awa. C'est méchant quand même, hein. C'est méchant. Bon, les qui s'ambulance. Tiens, là, on va se pousser dans les sous-sous. Mais bon, les qui s'ambulance, t'as là, n'a mouton à son kumba kiti penda. Oh, yo, kate. Oui, mais bon, comme il y a une ambulance, c'est là, on a akangi sunte là. Mais bah, il y a une ambulance. C'est méchant, vraiment, c'est méchant. Oh. Tala chauffeur a quitté pendant ce senga bango pardon baso yoka kutuke. Tala chauffeur oye baso no ko sala te. Chauffeur a suki mayele mutako kufa. Mboko yo vraiment nzambe nanga ça fait presque 30 minutes ambulance ko sanga policier ndeni na mboko yo. Oh. Allez tous musabi tuka. Na mutu ezanga na mutu Fachi oh Fachi. Fachi ne mutata musabi tuka oh. Incompréhensible à chauffer pendant l'exambulance 30 minutes. Différence c'est quoi il y a Afrique na poto yango aéroport sans ça humanisme ezali bazongi sima tala ya ba ya zonga après 30 minutes ba boy chauffeur a quitté c'est méchant hein boy bité peut-être mutaza katwana c'est un père de famille une mère de famille. Oh Dieu merci quand même baleki tala siko kuna ba okekanga mape sukuna esili pekate il faut ba équiper ba ambulance na ba soda akekanga malisukuna. Oh c'est quand même décevant hein, c'est décevant vraiment yewana kuna kanga mina elisusu. Oh
franchement okuta mibale oyo ayebisaka moto aza na kati akomada ya testament mpo nango alekisa ye tala yo moko na yango alekisa ye oyo mibale oyo bayebisa papa so mama oyo aza na kati akoma testament mpo c'est fini paix à son âme. Bon, première question dans les alliés toza la commune ya Kinshasa capitale ope comme nango Kinshasa pourquoi ndenge wana? Oui, combo ya Kinshasa vraiment et Zouaki et ça combo ya capitale et bandaki na époque coloniale na ancien temps mais que avant babandaki kobenga ville na biso Léopoldville et puis tant que yo comme en 1907 nde ekozwa combo ya Kinshasa. Alors combo ya Kinshasa na baptisaki yango puisque ba premier occupant oyo ya ville ya Kinshasa ezalaki bakeke na baumbu nde yango wana lokola premier habitant avandaka komona ezalaka Ntsasa leki wana babakisaka liboso ezala comme étant combo ya bachef coutumier nde yango mona ezwa nde Kinshasa. Donc premier habitant na biso ya komona ezalaki Ntsasa. Oui. Je comprends bien combo ya ville ya Kinshasa utaka pa mutu moko boye. Oui, utaka pa ya ba chef coutumier oyo ezalaki bateke na baumbu oyo avandaka liboso premier occupant komona ezalaki Ntsasa. C'est pour cela que je baptisé ville pe combo ya Kinshasa. Oui. Merci beaucoup pour la précision la commission. Alors, est-ce que ce vrai commune Kintambo est la première commune de la ville de Kinshasa? Oui, effectivement, première commune est la commune à Kitambo. Puisque à l'époque coloniale, tant les Belges ont découvert que Stanley, ils vraiment découvert que fleuve. Nenge fleuve bandeko kende ba fluent nango baya ko découvrir ne baya ki babandaka na Kintambo wana nde Kintambo après Kintambo baya ko découvrir deuxième commune et ça c'est commune de Kinshasa. C'est pour cela on va baptiser comme étant la commune mère d'abord en commune mère de Kinshasa. Et après cela en 1957 nde baya ko instituer ministre provincial baya ko na gouverneur ya ville baye ko ça la statut oyo ke ba institué 24 communes yo soyo kobima. C'est pour cela que la commune nous soyo ko botama et combien belé jusqu'à ce que to commis le on a 24 communes na ville à Kinshasa. OK, merci beaucoup. Donc pour moi c'était un plaisir. Ngai pe sur ngai ya boende kitoko ya ko soit ba précision pena concernant la ville à Kinshasa. Merci beaucoup. Maintenant mais tout le monde awa parce que awa tout dans la sima biso eza venu Kabamba. Avenue Kabamba. On a une idée il y a comme Kabamba on les a toujours comme mutu. Oui, ba kombo mingi o eza ko porter na ba avenue ba commune à Kinshasa. Ezali ba kombo e uti avant ba guerre ba 40-45 jours. Tango ba soldat na biso ba kendaki ko bunda ba bitumba wana ba guerre. Ba mboko ba bandaki ko longa yango mingi mi bandaki ko zwa. Ne yango wana eza beaucoup plus baptisé au monde ba avenue neti ba Kapanga. Au monde ba Kongolo, au monde ba avenue neti ba kombo ba Kabambare, eza ba kombo ba mboka Béa, colonel Béa donc ba kombo mingi utaki vraiment na après deuxième guerre mondiale tant ba longaki ne ba kombo na ezaki mingi baptisé. Mais il y a une grande différence pour avenue auto vandi croisement eza Kasavubu oyo ne eza ko porter kombo ya le tout premier président na biso Joseph Kasavubu. Nde yango moni avenue ezoi kombo ya Kasavubu. Merci beaucoup. Alors, tout le monde awa, tout le monde la place mususu. Alors que le monde awa siko idée na yo, tu relate siko nini. Bon, il faut ce de l'ongo a pour découvrir population bayeba. Après cela en 1957 ans le bayako nommé le tout premier bourgmestre. Il y a commune à Kinshasa commune ezaki Eugène Lotula. Yende mutabandaki moto ya Yambo. Yango wana na moto ya Yambo ya bandaki. Tout le monde ici nous découvrir tout le monde marché moko vert marché central ils ont porté comme monaï ndeti na nini soto combien to relaxa bino na marché wana na tina nini marché wana ezoli kombo ya le tout premier bourgmestre na biso ya commune à Kinshasa Eugène Lotula. Donc Eugène Lotula est naza premier bourgmestre de la commune à Kinshasa. Oui effectivement. Merci beaucoup. Donc ndenge guide nanga lobby ndenge pesi biso likanisi to longwa awa to avancer mukie to mona
babiloko oyo alobi si c'est vrai eza ndenge oyo mokonzi ya mboka donc tosenga na biso te soko olingi osali so olingi totiki na o po banda tosenga kosalaka na o te soko olingi osali so olingi totiki na o.